Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Bukuyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant à convier parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Selindon Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi. Bote balandi ya magazine Kinshasa na biso ezolemba te kopesa bino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Tofungola l'édition na biso ya mokola lelo na libération ya jeune Diomindo Ngala. Population très satisfaite na grâce présidentielle au chef de l'État à Salaki. Non, la population tous là par rapport à l'acte au président opposé. Alors, dans un discours, il y a une investiture. Il y a un projet à 100 jours. Les lots qui étaient Makamolobaki et Koksam, les lots Diomindo Ngala Libanda. Mais ce que j'aimerais accentuer par rapport à Makamenge Balobela, que libération ils ont quand même conditionné dans Makamenge. Ils sont essentiels à Bimana Libanda, le reste, Tokoki Kotala aussi. Malamu vraiment tout ce que nous Konzamboka, n'enga sali effort que pour na papa na biso Diomindo Ngala Bima. Parce que ça fait déjà très longtemps quand on est en prison, tout le monde a quelque chose à cause. Il y a Makambo Oyo, Salamaki, bien sûr. Tu es justice na biso ndenge tambolaka. C'est ça, et tambola vraiment malamouté. Yango to sepe na mokonzamboka na Arthur Azwa qui a kobimisa ba prisonnier politique. To sepe vraiment to moni libanda et ça la biso sengo. Et c'est la quête non, o yazana mbongo ebele, o yazana mbongo mukie ou bien za pauvre, ba nuire pauvre parce que o yazana mbongo ebele, ba pesa raison non. Justice faut être équitable. Ayaki pour un état de droit, c'est vraiment état de droit ngokota na mboka. Tous on a besoin de changement. O yazana ki mabe azo tumbu na ye. Azala mutu, azala riche, azala pauvre, ba kate de tumbu, azala ndenge moko. C'est ça to lingue équitable za na mboka. Izali malamu mingi pour souffrir na prison. D'abord, un franc que Dieu a lutter trop pour la libération. Malheureusement, il a au Kangaï, mais merci à chef de l'État pour libérer Bango et nous sommes Tinga Ponanga, c'est Peli, à trop libérer. Je peux vous dire que na parti, je peux vous dire que vous avez dit que Ponanga la CP n'est pas bini. Il y a Malamu et puis on a remercié le chef de l'État pour une décision qui pour la libération à Diomindo Ngala, mais sauf que à continuer na la libération de la prison. Ba homme politique nyonso ba kangaki bango pona makambo politique ndenge bazobimisa bango basalela penza po biso peuple tondi makeba kangaki bango soit na justice ya bien to na justice ya mabe libération na aya ko prouver ngo que non eza bongo ndenge azo déclarer et sala mabongo ezala kaka slogan ya pamba te que non ngai bakangaki ngai pona ngaki na sala boye po boye de ba mona kikinga na zali boye et que ndenge mususu bien sûr na chaque famille opposition ezala kaka mwana wa kolbate papa to boy mutu wana azo sala mabe to boy ya pesa ya o ndi azo sala bien biso tozolinga mboka na biso ekende liboso bango ne bazobima boye baya susu makambo bitumba te ko swana ko bunda te babiloko wana to sito lembi to bungisi bande ko ebele ba frère ebele babungi bango baya sikoyo nde po basimba eloko tokende liboso biso population pe na simawa to sepela
Matinée politique ya IDPS et Salamaki Mokolo le 20 mars 2019. Na siège ya 11e rue Limité. Sergent Augustin Kabouya alobelaki sur Barimer Nyonso ezalaki. PAP si lumière na ba combattant Toyokaye. Nalingi toyoka makambo ndenge moko ezako ete naza kotuna bino est-ce que bino batu boyaki kobuka bureau ya secrétaire général na bino awa nayebi ke bino bokoki kobuka bureau ya mokonzi na bino te ezako ete eza ba infiltré ya lamuka nde bakotaki babukaki bureau awa ezako ete balobi bakombata nde bake kobuka permanence ya bandeko na biso ya PPRD bakombata na biso bazalaka violent te yango nalobaki bakombola biro te batika biro na nga ndenge eza kobeba po bato nyonso bamona ke eza bakombata ya UDPS bato bakende koatake permanence ya PPRD te puisque na moi ya lelo mokonzi na biso au nom de l'intérêt supérieur de la nation tosali coalition elongo na autorité morale na bango mwana mboka Joseph Kabila eza boye te nalingi nayebisa bino nini bahomme politique nyonso bazoleka na bachaîne ya télévision bazwi révélation ya nzambe te na makambo etali peuple congolais IDPS viva IDPS viva ba oyo tobandi na bango na lingomba ya IDPS bayebi comment est-ce que mwana mboka Félix Tshisekedi aleki na ba étape nyonso a força likambo te bato nyonso balinga basala mabe Nzambe asalisaki bango balongo batika nzela polele IDPS viva po ba candidat wana ba député provinciaux baza bato ya IDPS te baza bato moko baramasaki IDPS viva ngana koyebisa binoko de la même manière que tondimaki ye Valentin Mubake na tango ya conférence nationale souveraine azalaki na compte ya société civile je dis bien en 1992 ayaki na IDPS 10 ans après sa création c'est-à-dire ye ayebi makambo ya IDPS malamu te IDPS viva toza kozwa ba candidat oyo parti e alignaki na niveau ya fédération ya Tchang toza na ndeko Donatien Timanga ndeko Donatien Timanga aza nani azali président sectionnaire ya Kimbanseke Ouest. Comment expliquer un président sectionnaire ya parti net IDPS ceux qui ba aligné à Salimbeba bolobi que non poazaka mutu ya IDPS te est-ce que vraiment toza sérieux to ba biloko bon awa nandaku oyo président Nabiso Jean-Marc a sali séance de travail 3 fois na ba député provinciaux awa ayebisi bango boy bino bokopona kaka ba candidat sénateur ya IDPS okomema mpunda na ona mai po amela mai mais okotikala jamais ko forcer qu'il faut kaka amela mai osali par na yo omemi yo na ebale mais ceux qui amelite eza problème na yo te eza boye te IDPS viva
il fallait batouana tomona bango. Tutamboli na bango mbula ebele na kati ya IDPS awa. Tokani malam. Mais batouana malgré mot d'ordre bapesa ki bango. Est-ce bateau saki yango? Bateau saki yango? Est-ce que ils ont problème? Il y a leadership, il y a parti. Augustin Kabouya a député, ni provincial, ni national. Mais quand même, à cause, il y a un Batubazanango. Balobi que non, il y a des moutons à trahir pour pas voter par sénateur. Attends, moi, na maternelle. À quoi réfléchir, n'ingwana? Mais base, n'a biso pas ça la revendication na bango normal. Base na biso bakoki kolongwa wate bakendo buka bureau ya batwana kuna. Est-ce que ezalaki bureau assemblée provinciale? Batu ya lamuka nde bakotaki na kati mukolelandaki tango balinga bakota lisusu biso tolobi bokeba mutu abima lisusu te. Est-ce bomonaki basale loko? Bomonaki basale loko? Yango naza koloba ke boza la vigilant ebino boza batu ya lokumu boza ba vagabond politique te. Yango bomonaki nga na telemaki pona ko défendre bino koloba ke botika kokosela bango makambo babuka kelo kwa mutu te. IDPS viva mutu akosa bino te ke ngai naza disciple ya Tshisekedi naliko yokango te. Tokani mutu na mutu asokipe na parti politique na ye. Soki nazali te, soki nazali awa na permanence awa te. Au moment où nazo sala intérim awa ya mokonzi ya parti, nalingi mutu atia makolone awa te. Tokani? Tokani malamu? Mutu na mutu asokipe na parti na ye. Toko présenter ba condoléances na famille ya policier akufaki na Mbujimai. Combattant ya Mbujimai balandaki bato bango baponaki ba député provinciaux. Eza boyete. Est-ce boyokaki ke permanence na biso ya mwa luse ezaki touché? Ezaki touché? Bobete na ba combattant Mbujimai maboko makasi. Makambu o na uti ko yebisa bino awa. Eza utile puisque le côté kotaki ebele. Eza boyete. IDPS viva. Combattant mon côté na combattante. Même bao baza ba membre à parti te mutu ata moko kozala na chômage te. Cheval de bataille nanga yango wana. Bao bakutanaki na mukonzi bayebi makambo ayebisaki bango. Ayebisaki bango ke soki Augustin aza derrière un problème kwatika yo en paix, il faut résoudre notre problème wana. IDPS viva. Yango nazomona ba combattant na biso nyonso oyo bakozala engagé, bakozala mzir yako kipe ba famille na bango ko résoudre ba problème nyonso bazana na société. Totuni bandeko pona koyeba soki mobali nde kaka ifo azala mokolo ya mwasi. Magazine. Pona nga ndeti na bolingo kipara nango te babila amour est aveugle akoza nepe mukoto ko mpa koza nepe leki izo dépendre kana bolingo na bino bon sikoto tozolo ba pe eza na problème te ata leki mais faut la pédage na bolingo moi si pe koza ata msu mukolo mo ata ya mbula mi balé bon ça peut aller mais aussi comme déjà au niveau ba 6 ans 5 ans on est sur monter je peux koza no mukolo ya moi si na moi ba de cas moi ba 2 à 3 ans ça peut aller. Mais c'est comme déjà au-delà de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils associent. Moi, je suis à la canne ya mobile. Parce que moi, si quoi sur la mobile, c'est que azala colonnaire. Aza domestique, aza aide.
oyo nzambe asalelaka mobali. C'est pour cela biso mibali faut tozala attaché na basi na biso, tolinga basi na biso, basi pe bazala soumis na biso mibali. Tolinga mwasi oyo akoki na age na yo, mwasi oyo aleki yo na mokolo te. Pas, ça dépend. On a un dessin, moi ça goes à mon colon, mon bal, je dépend de peine car moi ça goes à mon colon, mon bal, une année, 2 ans, ils auront un problème. Moi si d'abord, moi si à mon foyer, moi si en réalité, moi si foyer va comportement moi si. On a moi si monsieur à mon pied, mais à ça m'a embellé. On a moi si à mon colon, vie âge, l'expérience là, ça moi et bien on a combien de temps ça pour le catamaran. Libala ezali ça dépend. Okoki ko bala mwasi aza mwa mkolo ou bien mobali aza mkolo ya mwasi. Mais normalement, il faut mobali azala mkolo ya mwasi ata ba 2 ans 3 ans. Mobali ka fo aza mkolo. Po biso basi omoni to nunara noki. To nunara noki si tu biso bato za banzota minene tala kaka. To nunara noki. Wana pelaki ndoki. Mukolo peut-être il y a 2 ans. Ba une année 2 ans 5 ans wana ezalaka nango mais soki okomi kozwa ba tata o bazali balekela wana tala kaka moni keza koko na yo wana papa na yo eza kitoko te. Masolo ya miliki mokonzi nango ezalaka que rigole na yango beltesco pona ko sepelisa ba client na ye pe pona komema longue vie na mabota abimisi miliki kitoko que rigole na kombo ya full crème miliki moko instantané soki otie yango na mai. Magazine Beltesco toujours pour na kosunga ba client na ye aza na miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ali matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati. Yango babenga ngo Kerigol full crème, c'est-à-dire crème eza na kati. Eza miliki moko okosalela ngo ba yaourt. Eza miliki moko okosalela ngo ba biloko ebele na pâtisserie. Et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation, osomi lipa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu amela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, eza na ba vitamine ebele, ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike oyo bazali kokola malamu te et surtout pe na bato oyo bazana santé ya malamu te et pe na bato oyo bazana ba malaise esengeli omela miliki babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. La miliki mosusu ezaka crémé te. Eza nango ka miliki instantané, mais Kerigol ye aza na miliki na ye babengi Kerigol full crème. Yango Beltesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin, leka na ba distributeur ya Beltesco, leka na magasin Beltesco, osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Magazine KNB, c'est la qui réflexion pour n'akoyer baso qui est obligatoire pour bala par prophétie. Ndenge na bango basepeli kovanda esika moko nde mobali amona ba caractère ya mwasi ça va nde mobali ayokaka posi ya kobimisa mbongo na ye po abala mwasi na ye noke pasteur alobi po pasteur te moto avanda na mwasi wana na ndako prophétie te moto ebanda koblesa bango to ko faire vivre bango yo oza na libala na yo comment okoki kobima lisusu po pasteur alobaki libala no eza ya yo te libala no fo bala frère intel to papa intel yo kobima te okoki kobebisa libala na yo te mpona baprophétie soki yo na yo baprophétie obebisa libala na yo ntango yo kobima na ndimi te kozwa mobali oyo otia okimia oyo koofana mpe kimia ya ndako na ye prophétie bon quelque part c'est normal ceux qui nous amènent à l'obé
parce que nzambe komona na bomoto te mais komona kati ya mutu nzambe lataka. Ça peut être réellement normal que comme la prophétie, c'est normal mais quelque part mususu. C'est ndenge c'est normal te. Ndeko koko palata fumu ya vuvamu alobeli jeunesse bazala bomoko pour pouvoir ya Félix Tshisekedi eza ya Nzambe tozala bomoko po mboka ekende liboso toyoka ye yambo tokopesa nanu matondo mingi na baebanso bamika baka nzoto na bango ya musuni mpona kobundela Congo Afrique nde mwa minute moko tozwaki mpona kotombela bango atuka mosala malamu na mayo bango babundelaka nde yango ekomisi biso boye nde yango biso bilenge ya religion africain topusani mpona kotalisa bilenge ya Congo to bilenge ya Félix ke tangu esi ekoki oyo biso moko tolamusa conscience na biso ya komiyeba oyo tozali po totonga mboka na biso bwana bitumba koswana nyonso wana etongaka mboka te nde sosenga bilenge bayeba nini esalamaki na mboka Congo pe nini eza préparé pour la jeunesse congolais pe nini balaka pour la jeunesse congolais pe tokomi wapi towuti wapi pe tozokende wapi biso bilenge ya Afrique pe ya Congo toza ba responsable ya mabele na biso o biso moko foto tombola ngona likanisi na biso po bie o esalamaki na Congo après bileko ya bileko oyo ba ancêtre na biso to ba koko na biso balongo na biso ba telemaka 4 janvier pona kobundela jeunesse congolais na koluka indépendance to kipwanza nde lokola jeunesse mutabebisaka jeunesse pa koya kosala réparation pour le loto zomona toza kokabwana okokende bandalongwa kitambo bayokanaka te kaluka selemba obayokanaka te lingola zona kini te ezosenga biso bilenge ya Congo na mayo esalamaki ete biso moko na propre fort na biso toluki koluka maponami c'est que toza déjà indépendant tozo dépendre lesu na mutu te Congo ya bwanya mino ya nzoko Congo ya makasi moto ya nkoi donc kobota ma congolais eza ngolu po Congo eza ndoyi ya Nzambe eza na mboka moko te na mokili eza ndoyi ya Nzambe mais bakoko na biso babelelaki a Congo mongali banani ba Congo pour moi na suka na Congo kakanga mbula bakoko na biso na kala soko beti lipasa kingo donc eza culture donc toza na bonzambe oya kobate l'Afrique tant que culture eza ya biso te po tango mundela yela ki biso makamuna lingaki te ke oya biso ezala exister na mukuse ozo conseiller ba jeunesse congolais tozala bomoko tosangana totikala kokabwana totika kobomana totika na koswana tozala balobi uni dans les sorts uni dans les forts ndo mingi abanga te po milimo ya bakoko eza kati na ye o ekangami likolo ekangami na se bango mo balobaki toute autorité vient de Dieu soki bakobundisa ye bazokende l'église baza basala nzambe mais batuna nzambe soki bokonzo po balobi toute autorité vient de Dieu 4 langues nationales ekoki mbuta chilombo batika ye asala musala na ye lolenge tata mokeli bango te bakotinda po atambusa mboka ezosenga tata mokeli balongo pe bakoko ba orienter na spiritualité soki pana bango Salomo asengaki sagesse patambusa mabele bongo mbuta chilombo kosenga nini vidi mukulu apesa ye boyebi atambusa mabele bongele meso mwene pe sangani na pasi moko bazoyembango telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu batwanguya na mosala tokotonga mboka koleka na kimia mwana mboka yemba nzembo lokumu ya bosangani na yo mwa lolendo kumisa bendele na yo ya bosomi na yo Congo. Basi porteuse baza très satisfait pour na score ya Léopard Espoir U23 na Maroc et Betamaki Mokolo ya lobby mercredi 20 mars 2019. Ah, match avec c'est le gars kitoko. En tout cas pour nanga na sepela kitoko entraîneur azala bon et peut saper ibenge maele. Ai bandinga okoti. Amoni muninga. Lopa ebeti ko legana na lopa mikolo. Maroc wana ba jeune ba uti libanda. Abeta na ba pays étranger kuna na ba na Europe. Baba pro mais bazui balé na biso ndie ba kufa. Yo monyango te. Ba ko beta te.
Combien de buts tu as raté? Tu as bon depuis mais tu as raté ba bébé. Ibenga zo maïli. On a sepelé un match par rapport à joueurs na biso ba ligne qui va bêter bien surtout jeunes joueurs à tout puissant Mazembe Jackson Moleka. Azo matavena en puissance na débine marque qui là. Omoni eloko moko bomaka eza côté ba changement na ya sala ba changement moins retard et c'est ngara biso ba supporter to comme rosenga changement. Mais tout le monde a un grand coach au niveau Europe. Pour ça, le changement sur mon équipe et marché, des fois ça a déjà changement. Mais il y a ça, match photo comme à la 80e minute, après il y a un changement. Des fois, il y a un changement. Moi, je suis venu sur ma dette. C'est-à-dire que un jour, je vais parler la mission, tu as dit, mais la TV, tout à l'heure, tu sais, Antoine Lopar, il y a un tour, il y a dimanche. Là, c'est ça, c'est l'aventure. Attendez, mon gars, salut. Match les gars bien, match les gars n'ont bien malgré Berer à Mickey les gars très bien. C'est car équipe BTB tout le monde moi Berer ba raté ba finisher za moké. Une équipe finition vraiment za moké. Il faut bon ça côté finition. Si tu sais pas que na prestation ya bana na biso surtout baloko na biso moule kawa chaki 2 buts. Tu andaki match tu sais pas les nango mais pour un retour au tozo beta lobby tozo senga na coach a renforcer sous milieu du terrain pour te gagner lobby tous en droit au perdre tout ça l'effort lobby ba tcha sous babi base à défensif té acha bango lobby abeta même jeu au abetisa ki abeta bango dimanche même jeu au abeta bango lobby en fait que ba marquer sous babi ebele tous en nil para okende doto tika na kata kishasa tina moto donc ameka ko ça résumé à malamu na match wa doto classement mo ya bien ata ba joueur au monde qui bazala combativité na makamba balle ndenge ko zaila avec ko ça l'aventure était to souhaiter bango bonne chance na dimanche match za malamu to kende to za victoire dans la porte de qualifier na CAN. Bozala kibongo ebele ya kolanda magazine biso ya moko ya lelo komi na suka to souhaiter bongo joyeux anniversaire na Dike Mukelenge Japa na molandi monene ya magazine KNB. Boso la te ko s'abonner na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout.